Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Na banzi ete bamakambo yo oyo ezali koleka lelo ezali nde tokoki koloba ete moto makasi to kozanga koyeba ya ba Congolais oyo bavandi na poto. Bandeko ba bolingo. Tout d'abord po balakisa ke po Congolais alakisa ke to bato na mokili balakisa ete bazali na bolingo ya baninga na bango bato. Bolingo wana babandaka nanu kolakisa yango na bato oyo za na bango pembeni. Bandeko, bato oyo 60 personnes bazongisi na Congo. Bazalaka bato moko pe bazalaka na kati ya ba manifestation ya ba combattant ko bunda ensemble banini. Mais lelo oyo bino moko bouti komona meme na babilili. Oyo ba Belge basilaki kolakisa. Bazongisi bango na Congo bandeko. Tango batie bango na centre fermé avant départ na bango na aéroport to monika ka quelques bamindelo bakende ko se manifester ata combattant moko te pona koyebisa bino bandeko bato oyo baza koluka bato nde pona ba intérêt na bango personnel mais soki likambo ekwei okomona bango bapalangani bandeko. Bandeko tangu tolobaka mingi balobaka ete bato wana baza mitema mabe te toza mitema mabe te yango namonaka ete suka na yango Nzambe ayaka kofungolelaka biso ba porte pe bato bakomi koloba bato wana balobaki. Bandeko ba bolingo boyebi tokoyebisa bino eloko moko soki moto ozali moto ya mayele oko comprendre ba makambo biso tolobaka toko yeba ete non tozali jamais batu ya maboma ndenge bokanisaka. Bandeko toza kofungolela ba Congolais ba makambo ebele me mingi baza kidiba. Lelo mingi ba sinome biso ba kolabo. Mais tant boza ko benga biso ba kolabo, boza ko mona kaka ke ba makambo biso tozoloba ezozongisa biso kaka na raison. Bandeko soki tozongi mwa sima moke na makambo ya Arma Tungulu boyebi ndenge bato ebele bafingaki biso balobi bato wana mitema mabe tala makambo oloba non or ke biso tozalaki mitema mabe te mais bino nde mutu bobande kokende pembeni kosala kovimbisa bamisu kolela maya miso ezokita bino nde mutu bozalaki mitema mabe vis-à-vis na mwasi ya mowei ya mama Arma Tungulu mpona nini parce que bosalaki tango liwa ya Arma Tungulu bolakisaki na mokili te bino nde bokoki kotika mama wana te botombolaki mapeka mpona kolakisa na mokili bolobaki n'importe quoi liboso ya bakamera mais lelo tango eyindi tango ekomi bamakambo ete bakomi kopesa ye baamande na tribunal bozwi bopalangani 2000 € ya pamba bozo kokoka kopesa ye te mais eloko ekamwisi biso boketu dernière monoko supu tango bayambaki bango na plateau ya Wechi oyo ezalaki na libanda na Belgique oyo babimisaki trouble boketu azo parvenir koloba ete lelo bato bazalaki sensibiliser bayebaki te papa Etienne Tshisekedi akopesa mot d'ordre po ete bapeuple badibima na nzela epe aza kozwa courage ya koloba ete bato bazali awa mingi batiaki ba 2000 € ba 3000 € en jeu po bayebaki ke lelo bon donc pona kosala ba désordre wana nde bozo kobimisa mbongo ba 2000 € ba 3000 €. Mais mama Arma Tungulu aleli kaka 2000 €. Tomonaki teke mutu akoki kopesa 2000 €. Ekomi bokomi kotia ba photo na ye na internet lokola mama moko ya mawa ndenge batiaka basi oyo ya ba Ethiopie soki baza kosengela bango badon mpona kolakisa na niveau nini bokitisaki mama wana. Alors bandeko ba bolingo tokoyebisa bino lisusu boye lokola bino bakongole boyokaka te boyebaka yango na début juin boyebaka yango ke lo mosusu ya bato bakokende oyo bakorefule donc basali système moko oyo bakobanda kosala boye na Allemagne bazwi ndambu batindi na Belgique, Hollande bazwi batindi na Belgique, Angleterre bazwi batindi na Belgique, Suède bazwi batindi na Belgique,
Danemark bazui batindi na Belgique après ce que sali nombre bako banda ko louer bango avion mobimba ko louer ku dute po nini ezali déjà contrat bata Union européenne ba signé soki kaka batona bakoki na nombre oyo bango moko déjà nde ba papier na ba signé ki avion ko mona na o déjà que avion na basi ba freta yango po na mbula mobimba ba débloquer déjà montant oyo basi ba futeli yango bo fungola matoi bo yoka po bino boye baka toujours makambute boya ka go sutuka après bokomi ko lakisa ete bino bolo baka boza bato ya mayele mais na suka nango boye baka te boye ba yango ete na mois de juin na début l'homme mususu baza ko kende alors yo muto ozali na mukanda ya malonga te ozali na mukanda ya kododoka ndeko keba na ba manifestation pamba pamba to boy te biso ni sozana souci ya Congo mais sikoyo mupepe mabende komi kolanda to ebisi bino déjà radio Zoomel mil to lobby ngai papa Roger naza koloba bokeba bandeko botika kolanda ba makambo otala mingi baza kokosa bino ponini bango baza bana ba mikanda ba belge ba français baza koloba botika kolanda bato na boya mais tala siko tangu bato bazongisi bango totikali komona ta bato wana ba leader na bango te ya ba combattant liboso ya bato wana kuna po bakende ko se manifester parce que balobaka ete bango nde gouvernement ya poto ayebi bango mais omoni na tango wana babungi bango tu bandeko omoni ndenge ministre d'état ya immigration belge alobi bien azako souligner point moko ke ndenge nini ba congolais bazako sala ba désordre mingi na kati ya Belgique tango to yebisaki bino ke ba makambo bozo sala bazako zoka rapport malé bozo ko kansaje mais bogoka moi ba belge mundela kendeke na mbangu te mundela za pressete neti bino batu mundu mundele azako kende na bino malembe omoni déjà nde nombo basi bazongsi ndambute mais bino bozo mona ngwa bon bazongsi 60 ça va mais kaka na ndambu na ndenge bakobanda kozwa bakangi yo na infraction batie yo na berkay ozongi timu kolobo kosutuka 300 personnes bazonga na Congo batu lelo bakomi kokangela batu nzela po ete bazwa mikanda na poto mingi baza kokanisa deba ekomi nde bakombatant wana makambo tozokoyebisa bino ezali makambo ya solo na réunion oyo bavandelaki na mois de janvier ezali nde bakombatant comportement na bango bamindele basi babaye bango bazokanisa bateni na bango wana balataka bazomona ke tozobangisa bamindele mais bozosekisa bamindele bandeko bomoni sikoyo na minute oyo bato bazongi ebongo soki na groupe ya bato bazongi ndeko osalaka rien ndenge ezalaka bato mosu aye poto boye asalaka kutu rien na famille loko te ndeko bokowelela etoko na bandeko na banzi bamisusu na lere oyo bandeko ntango mosusu balingi ata kopesa bango éponge pa babalalela te batie bango mpenza alekaka tala kaka witi poto moke na rien soki mpo bandeko osala rien oyebi ndenge ezalaka yango tozoyebisa bino bandeko soki boza na problème tolobaki yango bien boyebi numero ya site na biso ya internet bokomaka ata na kintsweki tokobanda koyebisa bino mwa bamakambo yango ndenge ezali bozali bandeko na biso bakongolais biso jamais bosi bomona biso totikala koyebisa bino ke bopesa biso mbongo boboyoki yo te radio Zoomel emela bato mbongo non mais bachaîne wana mosusu baza komelamela bino bambongo bainformation ya lokuta oyo tokokende na dongo oyo tokosala bambongo baza komela bandeko mpo nani boza komimonisa pasi ntango nyonso toza koyebisa bino tolobi yango bien bandeko ndenge ezali wana na mois de juin donc vers le début boyebaka yango ete lo mosusu ekokende Allemagne akotinda Belgique akotinda voire même na Autriche donc bakomi kosala boso bazwi batongo olie ezalaka ndenge ezalaki liboso ke Autriche akangi Autriche arefule bato na Congo te sikoyo eza so bongo te ekomi soki Autriche akangi apesi nombre na ye na Belgique alobi ke naza déjà na ou bien na 5 kote Hollande akangi apesi nombre na ye alobi ke naza déjà na nini après bakozwa bango nyonso tu ale bapetit porteur avion ememi bango ti destination bango nyonso bakomeli na Bruxelles azwi bango atie bango na détention
azozela siko date wa kopesa définitif po azongisa bango destination directe na Congo na ba pays différents o Angola o Zili wana nyonso tu ezali ba makambo oyo esili kokweya bandeko bofungola miso bozala mayele botika te bato basakana na bino bomoni ndenge bato bazongisi bango na yebi ke tango oyo milelo somo na Kinshasa kuna tala kaka bazongisa yo enkate eloko te ozongi kaka boye yeba kaka ndenge vi yango ya kini siko ndenge kozala pona yo bato bayebaki ke mikilise ebele ndenge tozali koloba boye babombani na kati ya bandaku baza kobima te babombi bango na bandaku po ete ezali soni yango wana tozali koloba na ndeko tika kokende na bamanifestation ngulu okomi kokatisa ngulu oza te na mokanda malunga te nake na France komanifeste mpona Kabila dégage nake na Belgique mokolo ezali bakozwa yo mokolo bakozwa yo ndenge balobaka 99 jours mpona yo moto oza kosala bamakambo bien moyibi mais ekozalaka na mokolo moko kaka ndenge bokende bamanifestation wana erreur moko kaka ekosalama mpo etindi mbila babanda kotuna mikanda ya batutu ndeko nde mokolo wana mpe ntango mosusu ekozala mokolo na yo oyo kokende mboka mais lokola bolingi koyokela biso te bozo komona biso bavoyu bobengi biso bavoyu bobengi biso bacomédien problème eza te mais avenir kaka nde moto ekobanda koyebisa soki biso bajournaliste ya Zoomel mil tozali bavoyu ou bien toza bacomédien mpo déjà ndenge bakongolo bazongisi bango na bandi siko bakomi kokanisa oyo déjà basi balanda émission na biso bakomi koloba soki toyokaki bamakambo oyo bato wana balobaki vraiment bakomi koregrete mais ekomi trop tard mpona ntango baza déjà na kati ya mavula baza kolia babiloko oyo bakanaka teke balingaki balia na mokolo ya lelo mpona koyebisa bino ete ndeko osala liseki te okoki koloba na yo Kabila dégage ofingi na yo Kabila liboso ya caméra ofingi na yo ata bakonzi ya Kongo liboso ya caméra oui c'est bien mais tango mopepe mabe ekozwa yo nene ekosécurize yo 60 personnes oyo bakangi wana bomoni ata ngbanda akei kosécurize bango bomoni ata bakombata bakei kosécurize bango ete ya bino bandeko ete ya bino mama Rosalie nazongiseli yo maloba